Je suis, moi, Djoka, le seul journaliste, animateur télé qui recevait les artistes chez moi à la maison. Ces artistes mangeaient sur ma table. Ok, je m'attablais avec ces artistes. Combien d'artistes peuvent dire qu'ils sont allés manger chez des journalistes? Même ceux que vous considérez comme des légendes, je me suis attablé avec eux sur ma table. Attendez, je vais vous dire un truc que beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je suis l'ami d'enfance de la personne qui dirige le Congo aujourd'hui. 120 millions d'âmes dépendent du président de la République. Je suis son ami d'enfance. Alors, mon cousin, ça je prends comme ça dans le tas, mon cousin a été le premier bourgmestre noir le papa compagnie, le de la papa de Belgique. Vincent Compagnie. C'est mon cousin. Aujourd'hui, il est député fédéral, noir, le premier. Celui que tu appelles Vincent Compagnie, c'est mon neveu. L'actuel ministre de l'Industrie, petite et moyenne entreprise, c'est mon neveu. Pour ne pas parler de celui que je viens tout juste après, mon grand frère Raph, tout le monde connaît. Est-ce que moi, je peux crever de faim? Ma fille est mariée à Jerry Mouzadi. Jay. Ce gars, c'est un diable de l'informatique. Est-ce que moi, je peux crever de faim? Ma fille, C'était aller très loin, jusqu'à affirmer que Djoka Kabengele, aux a même possibilité, excusez-moi, Edjo, il y a Rokundama, Kundela Kutumona, parce qu'aux a ma coquille à Rokundamon. est-ce que tu trouves ça? Au sein même dans la corporation, tout cotiser le bon pour Kundamon. Bah, toi, corporation, la corporation, ils n'ont même pas 2 mètres sur 2. Le jour où tu viendras chez moi, tu verras ma villa. C'est une villa digne de ce nom. Et Belé Bazan Nangote. Et Belé, à part Zachary Bababaswe, Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. je suis, moi Djoka, le seul journaliste, animateur télé qui recevait les artistes chez moi à la maison. Ces artistes mangeaient sur ma table. Ok, je m'attablais avec ces artistes. Combien d'artistes peuvent dire qu'ils sont allés manger chez des journalistes? Même ceux que vous considérez comme des légendes, je me suis attablé avec eux sur ma table. Attendez, je vais vous dire un truc que beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je suis l'ami d'enfance de la personne qui dirige le Congo aujourd'hui. 120 millions d'âmes dépendent du président de la République. Je suis son ami d'enfance. Alors, mon cousin, ça je prends comme ça dans le tas, mon cousin a été le premier bourgmestre noir Le papa compagnie, le de la papa de Belgique. Vincent Compagnie. C'est mon cousin. Aujourd'hui, il est député fédéral, noir, le premier. Celui que tu appelles Vincent Compagnie, c'est mon neveu. L'actuel ministre de l'Industrie, petite et moyenne entreprise, c'est mon neveu. Pour ne pas parler de celui que je viens tout juste après, mon grand frère Raph, tout le monde connaît. Est-ce que moi, je peux crever de faim? Ma fille est mariée à Jerry Mouzadi. Jay. Ce gars, c'est un diable de l'informatique. Est-ce que moi, je peux crever de faim? Ma fille, C'était aller très loin, jusqu'à affirmer que Djoka Kabengele, aux a même possibilité, excusez-moi, Edjo, il y a Rokundama, Kundela Kutumona, parce qu'aux a ma coquille à Rokundamon. est-ce que tu trouves ça? Au sein même dans la corporation, tout cotiser le bon pour Kundamon. Bah, toi, corporation, la corporation, ils n'ont même pas 2 mètres sur 2. Le jour où tu viendras chez moi, tu verras ma villa. C'est une villa digne de ce nom. Et Belé Bazan Nangote. Et Belé, à part Zachary Bababaswe, Djoka kolobela suko liate, eza conseil à vie. Sinon batunyo so bakomo banga foza na Djoka na ona vie. Il faut banga Djoka na oya vie parce que so mutunyo so na Djoka na so za na Djoka un jour. Djoka comme référence ya bateau bako trahir. Non. Oza la valeur na mboka o batu ba yebi yo, batu ba yebi musala yo sala, tokoya la télévision te pour commencer à te minimiser. Ça moi je ne le ferai pas. Oza la valeur, il faut toi apprécier la valeur na yo. Mais toi-même au mikiti si tu na niveau il y a bateau qui attaqué la monio, même bateau qui cause la valeur, tu commences à t'attaquer. Toi-même, tu as donné le couloir du pain béni à tes adversaires pour commencer à t'attaquer. Tu n'en avais pas besoin, frère. Ressaisis-toi, Djoka, arrête ça. Makambo kolia yo kolo bana age na yote. Bete la biso, biloko yo sala. Olobinga na vie na ngai, na tongi ndako ya 8 chambres, na tongi 2 immeubles, tala ba projet na kinango, biloko bozomo na biso bato sala na zala. Parlez-nous un peu de ta réussite, c'est plus mieux.
Comme ça, il nostalgie biloko oliate. Il faut stimuler les jeunes, lobby va réussir. Et réussite na yo, il faut la référence. Pour la bateau, la génération, baza koya montante, bah se mettre à écouter. Voilà ce que nous devons faire. Aujourd'hui, la mambarolia. Moutoualia et pas battu liboso na Bible peut-être éviter parce que on a l'impression c'est comme si même Adana Eve baliera nanda kunayo. C'est pas intéressant. Moutoualia la Bible liboso abattu. Moutoualia pas battu liboso zanzambe yemoko. Oye ba lisola Melkisedek. Aya kokuta na Abraham. Abraham alambela ibiloko akolia ngombe. Yo kutoche makoso bango yaki ngombe bachela epena mwa fufu. Gato a masango. Basali la nzamba lia. Sara mutalamba kango. Sara sala live te pour rappeler batu ke nzamba lia na nanda kunayo. Mutuali boso alia pa batu nzamba. Jésus a na mabele. Jésus a na mabele. Pas ba Lazare, oyebi alia combien de fois. Ba Marina ba sala live te. Yesu aloba clair et pas Zaché lelo na kolia na ndako na yo. Akota na ndako Zaché Adama pe alobi lobi ko lelo koti na ndako na yo. Na mona Zaché sala live te. Moto ya ye ko li epa na yo. Biso na verbe to lobaka. Entre molambi na molei. Moto ya lambi esengone zali ba lei balia. Soki ba lié ba sepeli ba pesi ba koti nde esengone ya sacrifice yo asalaki. Oyebi te na Bible mutu moko lamba biloko abengisa bato baya me bato baya te. Entre yo na jibe to yo na kofi soki moko alié pa baninga nani fois sepelaki mutu alié pa na yo jiba alié pa na yo kofi alié pa na yo il fallait la sujet à lolendo po na yo o sepelaki bastard balia na ndako nanga ça allait être quelque chose comme ça mais aux yeux on la sens mususu ko mona ngolo ezaki licho na ndibite ke kofi alié ka na ndako no soki eza vrai kofi alié ka na ndako no po azalaka na nzala eza honneur ngane na vandi bo maman Denise alingi kolié pa nanga so maman Denise alié pa nanga c'est un honneur po nangai na ko panza sangote aller par contre na ko témoigner humilité moi sur andimi kolié pa nangai soki jiba liaki pone faut la sujet à témoignage soki kofi aliaka pa na faut la témoignage bastard bandima c'est une considération quand quelqu'un accepte de manger chez toi mais ko zongo quoi fatalité té ne commencez pas à attaquer quelqu'un c'est pas grave. Kotika na simate biso to kana 1998 to sombaka boya à l'époque c'est bon wana masolo akale bongo lelo beta lisolo lelo na lobaki mbongo ate tondi na ndako so ya sikezo mate ya kale kosila donc Joka ressaisis toi mon frère un débat stérile un débat de la rue ce débat les a débat à niveau na niveau na yo c'est incompatible ça ne tient pas en tout cas je t'interdis frère en tant que précieux frère na sengio ressaisis toi frère oza moto monene osali moi ebele na musala na yo kombo na yo ebani na musala na yo tu ne pouvais pas finir comme ça par la petite fenêtre non yo faut tika la likolo lobela biloko kolia te ba master na ba 55 ba 60 ba 70 na minute ba immeuble ba to koma na ba carré mini ba to sala yo skota mona fufu wana bezo bazong sa ba sana osala bilokos osala ideni. Mawana vie zangambo to lapi kolie pa batu Joka lapi sibiso kolie pa batu Joka na jino lobela fufu Joka bon biso to yambaka par jour ba 20 personnes fufu lamba ma chaque jour pas nango kwa fête to moni ben site au fini JB to moni humiliation au humilié JB to moni tout au sali JB mais biso ba congolais to tuni JB a sali yo nini JB a sali lo émission finga yote JB pianazana bato yo bato ba finga batute Jokoza humilié hein na sengi na madame Joka na sengi na madame Joka pimela yango pendant 60 jours madame Joka 6 ans pendant 60 jours était yaé à cause Joka munene soka zwango te pendant 60 jours toko yembelo kwenda kambote papa kofinga batute po na omisala ko minisa batute po misala ba wario ba batamayele ba bi baboyi na bango buzo bana fali mo ko finga batute ko finga biso ye ko finga la biso falite ba golwa ba bi ba ye ba la bango Joka te na benga ki héritier Watanabe grand leader héritier na tuni héritier oui pasteur oyebi Joka na tuni oyebi Joka abi non pasteur comme on est rappelé le côté na bengi jeune premier leader Innosibi a ebioté Fabrigas a ebioté
mutu na ngai oyo ayembanga posa penza na lela bina file ayebi yo tesko joka yo ebani wapi olongwe na jibe okomi na mopawo kofi alata chaussette na ngai yo ana ba chaussette basukolaka ngulu te ngulu soko na potopoto tika ye joka ekomi so mutu asali biso yo répondre joka so répondre na vie vie na respecta ba mikolo vie toko finga na yo ondi matin na milieu na nanga na ndapa bato na olia te chasse nga chaque jour biloko ebela à 12h le roi 12h ekuti nga na ndako na milieu na nanga fufu na nga joka obeti mabe les cas na TV senga papa chéri excuse senga ba congolais excuse j'ai compris que ba kinois tu as un problème à mitou attends joka un problème à mitou makasi on peut ça sur coffee chaussette un jour autant que la paix fallu que ça est bon ba kinois ba congolais to boyo merci ba wa bo peksa joka pour to bundana bino ngana bundana bino mortal combat pour na jibe mpiana na bundana bino mortal combat lokwa ba pesa yo visa ya makila joka terrain ya mabe sacrificateur muta sacrifice nyonso na vie na ozwa ngona makila joka banganga no ba ko bomanga te ba sala nga pelote poso zaka na kisi ya makasi nengo sisi bana no na oboma mais oza stable yo moko stable le quoi courant ya zongo yo moko stable le quoi courant zongo ba pesa yo nyozo shi ba pesa yo jibe mtamema opoto non nakoli na poto ambo bato zo nda biso ko fonde te nakoli na poto na butomanga na poto pe nanga jibe mpena tanga za na poto ye un jour o imaginer te wa nyata poto ngala koli na poto yo kenda do kola na poto okoli na poto liboso ya jibe oui ngala koli na poto ngala saka na yoyo na saka na luge na skia o peut-être jibe te okufa o skier te ngala koli na poto jibe me manga na poto te to kenda na projet ya jibe na 2001 na Bercy amemanga pour na présenter enfin na ta délégation amemanga na poto ngala koli na poto ngala koli na Suisse ngala koli na Espagne na Madrid na quartier Chamartin même à Santiago Bernabéu so na teli mpo na biso na mona ngala kutana na Colo Stade wana don Santiago Bernabéu ngala mona eboy ngala mona tous les grands joueurs ya Real de Madrid ngala passé ba après-midi na salle de trophée ya Real de Madrid donc ngai na kutana na ba Camacho ba Gunter Netzer tous les grands au Babeta na Real Madrid bateau ba histoire à Real bon bien que dans l'angam à Barcelone mais na kola ngai après-midi na mobima na passango na salle de trophée na frère na Raf en Belgique actuellement to passango na kati ya salle de trophée ya Real Madrid donc jibe manga na potote ngai na bi poto avant jibe pour na koli na poto j'ai grandi en Europe. Ok, leo tolobaki barankini nyoso oyo ekotaki ya yo na wega jibe mutabana ko pousser yo na nyoso bana oloba na télévision. Jibe a poussé en tant que qui? Et ça y est ma conviction personnelle parce... Non, ça l'est pas naï. Non, on ça pas Jibe. Jibe c'est mon petit frère. On ça pas Jibe. On a travaillé en partenariat. On ça Jibe futanga combien? Babzo gagner un salaire pas Jibe. On ça pas Jibe. Jibe c'était mon partenaire. Na simbaki na moment où tout ba la chaguier. Tu traverser une période à vide. J'étais là pour l'encourager, le seconder. Et là, il est là autour. Moi, je me suis confié chez moi. Confié à manger chez moi. Dans un père, il y a chaussette, ma PC, pour une chaussette, il y a 6 ans. Il est là, il le sait. Avant l'émission. Ah non, mais de venir donc moi, chaussette, mon boulot, quoi. Donc, non, j'ai pris une nouvelle paire, qui n'a sachet, pas que n'a pas ici, à la type, tout ça, l'émission. J'ai l'émission. Donc tu comprends. Donc déjà, il y a un minimum de respect. Chez moi, il y a un Makoso, des trucs qu'il aime bien. Donc déjà, aujourd'hui, il ne peut pas nous dénigrer. À quoi qu'on traite. Franchement,
On peut rire, toko faire un plateau, on a mettre Karine, tout ce qui, mais na yoki souni, na yoki na mawa, et puis ça leçon, oyo biso to tiré na kati. Il y a na 21e siècle, un gaillard, un responsable, a parlé na foufou. Oyo a pesa mutu na katanda kunaye, ne komit na leli, na miche na place wana. Atanga foufou na makoso. Na makoso kwa makango mingi na servaye na 3h du matin alia yango na yoki soni na entourage ya Joka na yoki soni place Joka zalelo place osa musala na yoki soni ya batu wana et ngamoko pe na meche ne sika wana na lobi en tout cas le monde méchant l'ingratitude condamnable et un kassayen azo critiquer un kassayen na foufou. Likola badi. Likola foufou. Badi vraiment écouter na débat. Aliment de base na bango. Ça c'est grave. Tout Kassayen qui se respecte. En face de moi, il y a une, donc Naza en face à une Kassayen. Tout Kassayen qui se respecte n'a yébité. Steve Konde. Steve Yazon Sabasani Nangaï. Koyoka mwana mobali na 21e siècle. Oyo colonie swazolo bake bomo ya moto ezaka na biloko kolia te. Mais na plateau ya télé, soi-disant le fils d'un ancien diplomate, un journaliste, un professionnel des médias, et passe à la télé pour na ko réclamer to ya ko beta lisolo ya foufou ou ya pesa motalia. Ndeko miti na ebiso ke na leli na yoki mawa tokomi kuna ndenge nini tokomi na niveau tokiti mati na niveau bali de la bassesse pure et simple. Il fallait na loba quand même na Joka na même lelo na sonia kolobane un grand frère. Ya ko beta lisolo ya foufou. Ndeko miti nous sommes des bantous. Tomesana kolia ensemble. Tomesana so moninga yepa mutu na yambaye le loka kolia. Biso to abe européen te na pesa ndeko nanga réponse que wala ki na programme nanga te. Écoler la moyenne zéro pasteur Geli pour le bantou. D'ailleurs ce monde d'ailleurs na société traditionnelle les ceux qui bandeko bazole yozo leka ose na même permission te. Chamoko mutavenda kwa sate biloko ya loi. Kama jiango yo na banda ko susuku to koma Tokomi Beverso mon cher et ça qu'on a eu donc bon voilà pour se servir au damné au cha quantité na yo mais curieusement lelo mutajo azolo bali kamuya fufu ana poto de commis c'est très grave babilo ko ngwana pesa voilà et ça manque ya respect et nani o ya serva papa chéri nani o ya makoso pa na ye ko fiolomide mo pa o mokonzi na yo ki soni place wana na yo ki mawa ndeko Mitterrand tout ce qui mais il y a des leçons à tirer. Il y a Batou Moussousou le Tova na bango 5 ans après 10 ans après je me souviens même na maloba moko lobaga na l'autre fois na kolobango ate leader soki ayeba ko be surtout za la na ba vie Moussousou le voto neto za comment voilà donc Batou Moussousou Tova na bango lilo après 10 ans et ça bombe à retardement pour naïe. Voilà. Voilà pourquoi nous avons appelé ça conseil. Dans l'étoile, l'actuelle étoile, il y a musique congolaise. Fali Poupa. Ça l'attention. N'a joué grâce au monde à Nenge Wenge Bima, mais le lot Oyoka Joka Kolobake, na Bima avant Bango, Biso Yeba Iba, Toyeba qui était, mais Toyeba qui Mouto a Jofinga le lot en Abimi. Donc, des comités, comment on a mon bali, Ndenga Ibo Balo la Kofinga. Nous sommes chez Joka Kabengele. Voilà. Nous sommes venus manger le Thompson, Fumboa et le Foufou. Voilà. Merci. Oyoki Elenge ya Congo.